a un problème de sucre. On a traité, stabiliser le sucre. On a une infection, on a affecté le colo. Mes condoléances là. C'est mignon. Notre frère, notre chef, a un accident. C'est vrai, a un accident. Moi, tant nous sommes vacances, il y a passé à l'hôpital. Il y a un traitement libanda. Il y a une histoire la siège na biso. Mon oncle na ye. Mon oncle ne muta da okusa ye. Bake bakomi. Ta bakomi na Chetemba ya kiti. Siko bandi ko diriger moto conducteur. Moto azako ya na arrière. Zonga ne to sala kaka yaka zonga. Siko chauffeur akuta ina libanga. Zonga sima amoni ne libanga te. Na pina suka. Akuta na libanga. Ta akuta na libanga. Moi résistance moko et salami na nenga zonga na marche na ye. Amegi ko accélérer. Dans accélérer libanga na ko glisser. Dans libanga glisser mutuka ko zuzu vitesse makasi mbala moko et touti sega. Donc sur place wana le projet bukanaki na vitesse yo. Abukana yite. Ba miku ana ende katanaki. Et au fait ba misisa. Misisa ende katanaki. C'est katani. Peut-être que ba sala ki opération bien te. Yango moni ke senga kende en. Comme je vous ai bien prévenu que tout ça kaka et pas basega liboso lupangu vraiment famille likolo baté na kutani na yaya na ngai ya za kulutu papa le kasege appelle les camarades concernant matanga ndenge sega tiki biso. Bonsoir. Bonsoir ndeko. Bonne santé. Ça va. Na 17h à 16h tu as eu information sega à tiki biso. Mais information ezaki na possession na biso ezaki sega qui n'est pas opéré. Après opération tu as une nouvelle et puis tu as vu maman nouvelle il y a décès. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, tout le monde savait que à Salaki accident, à Salaki on devait se témoin, on dirigeait chauffeur. Alors, ce chauffeur serait resté du mini. C'est une des zones ciment et tout s'est gagé chez le col. Petit diamant, babundi, mais il y a une matinée. D'ailleurs, c'est pas moyen, je n'ai pas le président de l'Égypte que nous disons un grand merci à Kouloutou Jamedel Gilles Piana. Ailleurs que les Indes, par rapport à ça, il tourne et le long, il nous quitte aux alentours de 17h moins. Deuxième partie, à qui il nous a même à Salami, mais tant que moi papa le finaillé, les qui a papa naïe, cousin papa naïe propre. Ceux qui lui ont dit Kumama, oh Yasuki Makambo, tous ces pays ici bas. Dans la minute, on a arrivé à me pousser pour vous montrer que oh Bossali Mouana Nangaï Ségué. Ceux qui ont dit Kumama, mais ceux qui ont allé de mouvement sont pas là. Merci beaucoup. Une dernière question, il s'avérait que vous avez des informations que Moutoumoro Azasima, Yamakamou Yesegen, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, on a le biboye. On a dit qu'ils aiment tout ça, on parle la mais non, on a bicho. Ma monde, il y a bico, dans la lac, et comme dans Tomba, on a mongo, de l'Ozala. Et ça, tu vas vous faire. Et Moutouana, et vous y allez. Merci. C'est Kayakanda. Non, il y a Kanda, on s'allume pour gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Même si on va remplacer, on va mailler le voilà. C'est ça. On va enterrer le voilà. On va répéter le voilà dans les blesses, c'est bien. Et l'autre des accueils, on va connaître si il y a bien le voilà, il y a salut. Malheur. Comme dans la cime. Merci beaucoup, papa. Merci. La famille, c'est
ya ba Séguin ou aza camarade ya Séguin ya la biso président de Beli bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ah, santé ça n'a bien mais na message comme libiso ya Séguin ça libiso passi leki na ngai moyen zate tozana souci makasi na ndenge sano ya Séguin eye Séguin kufi moyen zate. Après peut-être opération va opérer qui nous autres comment vous déranger à se rétablir qui ou comment. Bon en tout cas vraiment na bande otuna mutu leki na mususu azali na garde malade Emmanuel abanda yebisanga mingi comme te babanda solola na ye abanda yebisanga yi azana bien azana bien problème moko ezate azana bien. Au juste à ça les crises ton nengeni la formation mususu te po banda yebisa bino aza bien et du coup c'est gars tiki biso à des formations moko bote que nous autres comme moi bilinga ezate. Bon en tout cas vraiment jour moko bote bimi église na Chérubin natunaki ye ayebsinga pe quand même aza bien mais nayebi te ndenge nayebi kasi koyo ndenge bazoyebisanga Séguin akufi ezosala biso place ezosala biso émotion vraiment en tout cas vraiment nayebi te nalingi nazwa information ya bien epai ya Emmanuel soki aplikaki crise soki ndenge nini en tout cas vraiment toza desi makasi. Merci beaucoup to continue to zabe bandeko mosusu. Nous sommes en direct dans l'avenir à Séguin. Nous sommes en direct dans l'avenir à Séguin, précisément liboso ya lopango ya Séguin. Donc ils ont pété. C'est vraiment c'est décevant. Nous avons battu belé dans mon abana quartier bazoya, battu belé bazoya. On aura peut-être le temps au sol là bande comme susu. Oh, bazoya participer. C'est que follow bas. Olé là. Bonjour, bonsoir d'abord. Bonsoir. C'est qui les noms? Ouais, je m'appelle artiste Chaba Chubae. Artiste Chubae, naza musicien. Ah, yo mon peut déjà chanter. Ouais, naza animateur. Batubae binga na YouTube baebi. Bino boza bana ya kota ba Séguin. Bana ya pembeni ya ba Séguin, lelo Séguin tiki biso par impressionnant par rapport ya ndenge Séguin tiki biso kolo baneti. Naza na ba souci mo ya makasi. Talo wana chapeau pour na respect. Souci c'est makasi parce que nandima te va kokufa parce que choka lokolo to yebi mutaroza na ba souci mais comme mena liwate donc naza ba souci belé. OK, bokoza na information musu bozo ki andeyo mango likambo mo komela ki etoneli. Bon information biso tanke bana quartier to zwaki ezaka ka ndeko na ye awanda ko zonga arrière na mutuka ndeka kezalaki donc azonga ndi awo tout à vieux ba meme na hôpital. Anakin balandele ba traitement simité mo batinda ki a voyager libanda mboka et puis ne to romoka ba sango o donc to ba souci makasi. OK, merci beaucoup. Na teso to ko zonde ko mso akoloba. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonne santé. Santé muke na ngora nzamba pas souci. Ya vu la biso Séguin okola nzoko. Yango monika tozolela tozana avenir donc il passe na mutema. Séguin minute ki biso bino boza bana quartier bino boza bana balabala ya ba Séguin bozo ki ba information mususu à part opération ya likolo kelo moins compliqué ou comment. Ouais, tozo ki ba information ebele ve en tout cas à propos accident salamaki na lupango na ye ya mona de ndeko na ye. Mais à part ça to ki ba titian eza na kati ba titian wana nde batu botala biso bozana po sa ba yebango mais ba titian na to mona salami na mouvement po biso to loba na biso bomba mabe to moni ba tricage ya mouvement salami malgré papa chéri lingaki petit na mingi asuisa ke ba soin ba libanda mais yo bikaka mouvement za ba tricage Séguin siko net bato ba triquer koye ba moko bato bino bozu peut-être d'information. Bon ben formation ça na mbele ba formation to soki ba foot belé ba bêtise salami ba nani ba sali jidel yongo sali ba bêtise to soka ba fo na ba cc biso lobaka o sali ba bêtise na ba cc ba drummer musu ba zwaki wala ba nini alinga Séguin te ba ndenge mo boy mais oza dele biso bana de bonhomme Séguin tiki biso bana matete de bonhomme Séguin tiki biso mais keba bata tricage to mona bino ate bata tricage net banane o ba robe to yoka ba jidel ba belé ba drummer musu ba yaki wana balingi viete bino bana quartier bino bana matete bo cheke
bato mosusu baya te mais bato mosusu baoya nini oyo mpo baya te mpo na eza banani oyo toyaki tricage lise eza molai mais oyo tosuspecte Jidel tokaki Jidel en tout cas mise en garde yeba mayele nini oya dei camouflé parce que tomoni yo donc en tout cas totuna yo kaka babétise mais tokoya baposie na ye ti apropos vie ye mo acomprendre kaka soupçon de yaki. Ok, merci beaucoup. Na yebi so bandeko mosusu baza oyo bakoloba tokotaka na kati ya lupango malgré famille baolinga mpena tozwa baimage te ndenge toinforme bino ke toza epa baseguin tozwa bana quartier parce que na famille balingi na koloba te bana mposa mpe tozwa baimage te. Ndeko bonsoir. Bonsoir papa na ngai. Bonisa santé pepele toza awa na baba na bino seguin tiki biso un mot mpona matanga mpona vie na bino seguin auti otika biso. Bon ve eloko ekomeli oyo biso nyonso toyebi yango déjà toyebi déjà ke eza Jidel. Alors Jidel eloko oyo oluki mosapi esika otie yebango matanga oyo a partir ya lelo nde evada ye ti mikolo bakunda ve yo matete koyaka te donc bosala elongi ya matete Jidel eloko ti osala effort olonga yango donc ti mpe ozwi mpena motu avie otyango mpena na se move bino ke eza Jidel mais nabi information biso to membre famille information oyo tokobomba yango te toyebi yango déjà depuis le commencement nde makambo wana ebandaki na ndenge ovie komaka malokolo akei baswai me esimbi te lelo na 17h nde evatiki biso mais Jidel tozolaka o déjà bosana matete epuis matanga vie komeka koya te moso oyeka matanga vie Jidel oza matete d'abord po matete Jidel yo koya kutu te tomona matango te oza matete okango na sango osko d'abord Jidel koya kutu te toyebi bino na orchestre oyo bomisatu toyebi bino bango esika botie mosapi batiaka mosapi wana te bokolandala bino tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour la star. Ouais, bonjour. Ouais, réunion esika tokuti ezali mpona makambo na biso sur l'état d'ordre d'auteur et mbela na biso tolobaki na bakonzi mbela na biso toleleki madame la ministre je pense qu'akokusi yango et ya liboso ezali mpona kozala bomoko koéviter baconflit entre bayaya na baleki na bafamille omoni bamama na biso basere na biso baveuve balegaki na batélévision baorphelin baorpheline balegaki na batélévision et lelo je pense que mbela na biso mokonzi ya mboka ayokaki yango atindi premier ministre na biso madame Seminia et tozwi solution et tozozwa solution ensemble na badirigeant ya mboka mpona bomoko mpo tozala na avantage na biso mpona badroit d'auteur na biso. Je pense que avancé babandaki hier biso ko toye lelo ngakunda ye lelo mais il est très bien et je pense que pour gagner ils ont continué tilobi pour gagner je pense déjà pour l'intérêt na biso je pense que nous sommes obligés ya kozala bomoko ba conflit za te pour l'intérêt général. Artiste belé ba importance ya droit d'auteur on va organiser biloko na yo ba effort clairement il faut que ça va pour gagner ba droit d'auteur en ba kozana ba critique la ko la la de sonner ça sokole ezali ba tebele ba zone la nikolo ya sokota on ba droit d'auteur ba ko affilier na association mouvement ko s'affilier c'est facile congolais nyonso za artiste za na droit artiste za ga musicien te ba comédien bayali ba plasticien bayali ko s'affilier na problème moko te yo moko soko lingi mboka na yo ozali na kata ba droit na yo yaka ko s'affilier et soko tika na retard oza na pasi ko s'affilier na problème moko te una soneka una sokoda ko s'affilier na problème moko te mais ezali obligatoire ou ezali obligé ya kozia mbangu ko s'affilier pour na ba droit na yo ya musala na yo oyebi biso le ba manda bo toza ba millionnaire mais ceux qui ont organisé donc on a millions non facile mais na kati ya désordre na on millions non donc tous allez obligé aux ala bomoko po tous se retrouver na ba droit na biso voilà oyo ngana ko ba ndambo ya mwana papa manda charge état que ikone mboko misali musique kala omona ba ndeko na yino ba kenda basi na ba lela ba droit d'auteur ya mibali na bango
Monsieur Sou, par exemple, $15 par mois. Pour le bail, pour la licorne. Nde yango wana mokonzi ya mboka ayoki mbela wana ya bamama wana ya bapapa wana ya baorphelin baorpheline na biso nyonso dans l'ensemble tolobi ke non il faut esila il faut bomoko ezala moninga mosusu se retrouve na droit na ye. Merci na mokonzi ya mboka. Oui, en tout cas, tout dit que Sangana Kokutana, sur recommandation à Madame la ministre de la Culture, pour tout bon Salikambo et Tali, droit il y a des musiciens, il y a des artistes et nyons. Ils ont normalité. L'artiste va produire une œuvre, peut produire un bon et bien les cas, mais au finish, l'artiste va bénéficier d'un dengue de l'urbanité. Que ce soit la justice, raison pour laquelle Papa Mokonzi ya Mboka a sengaki à travers maman, la première ministre, que tokutana bandeko beteni nyonso oyo eza na bimekano tokutana tosolola tobongisa po ete artiste akufa susu mobola te ayeba kozwa badroit na ye oyo esengeli na ye. Artiste ayeba badroit na ye bato misusu bakosala musique bayebi ndenge kozwela badroit na bango te badroit voisin bato misusu bakosala musique kaka boye kaka sikokuwa moto ase retrouva bandozwa badroit na ye akoafile na association nini kasi yango te soki totie ordre eke société tel kaka moko wana sensibilisation ekosalema pour que baartiste bayeba esika nini bakodéclare banzembo na bango parce que okosala banzembo ata 1 million soki odéclare yango te ozwa droit nango te bazwaka droit ya nzembo oyo badéclara puis faut déclare yango na société moko oyo eza kola monopole ya Sokoda. Alors sikoyo Sokoda yango eza ya nani to ya nani yango nde tosala oyo pour que ezala na ordre et puis l'état peut accompagner biso pour que toyeba contraindre bato bafuta badroit oyo baexécutaka badroit ya baartiste nyonso baœuvre baartiste komona bandeko na basi na bango malemi na bandebe ke bafutamaka lisusu te na Sokoda président Josa azopesa bango $15. En fait wana eza bamanipulation mpe bamanipulation parce que na mibeko na biso droit d'auteur mutu asengeli kozwa droit za oyo azali affilié associé na Sokoda soki lelo awei il faut libota esala réunion conseil de famille bapesa mutu oyo asengeli na place aye kozwaka yango ok donc lokola artiste azwaka yaye mbano yaye rétribution chaque 6 mois yango nomona ke baveuve bafele balelaka mokolo mokolo mais bazala na patience à cause de la 6 mois pour la répartition. Merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Lelo toyei kona deuxième réunion. Premièrement, réunion lelo s'est passé en bon, réunion lelo en tout cas nous avons félicité Batoni Soubaïki Nakati, nga comme on a monsieur Mangou Jean-Claude, nali opérateur culturel, documentaliste, artiste audiovisuel puis critique d'art. Donc nous allons peu inspecteur Nakati à Société des droits d'auteur Moko Sokoda, où ils allaient gérés par monsieur Nyokalongo Nadjo Mondonga. Ensuite nous allons Lissousou, commissaire en charge de la documentation et identification de la Soneka en liquidation judiciaire, où monsieur Bunze Izenda un liquidateur. Pour na lelo na pesina Batoni Soubaïki Nakati félicitations. Oui, place où ba lobela maramba mbongo, ba tension ezala kaka. Yango moni lelo zaki po bayoka chaque corporation. Soneka il y a liquidateur Bunzei, bayoka Adio Salemba, bayoka comité de suivi à monsieur Dondas et puis bayoka Sokoda El Blaise Moula et puis bayoka Sokoda où ils allaient gérés par monsieur le PCA Nyokalo. Yango moni but ya réunion lelo eza yango. But ya réunion lelo eza yango. Lobi lo sangana kebeli pour tona nini de l'autre moni présence ya président Nyokalo. Bon, président Nyokalo azalaki auto kenga na pause awa. Bon, il a d'autres occupations mais il a ses délégués qui sont là quoi. Donc présence naye ou pas, ba délégué naye bazali po ba invitation zeli par rapport ya côté ya ba délégué.
Donc Azalaki, et puis il est parti et il a laissé ses délégués, quoi. Il n'y a pas trop de soucis Azalaté, mais les travaux continuent. Et tant qu'artiste, il y a droit d'auteur, droit voisin. Parce que nous sommes artistes, nous sommes droit voisin, droit d'auteur, pour avoir un photo artiste, il faut dire mon nom est Betarakaka ou bon, pendant au Katayo, c'est simple. Mon droit d'auteur, mingi ba confondre ba kanisa droit d'auteur et musique. Droit d'auteur c'est un salaire différé il y a ba créateur, to ba producteur. Aux hommes. Donc salaire na ba le quoi ba un salaire ba futa bango sukangonda te, ba zaka na ba salaire différé. Et puis pour ba futa yo, il faut osala na ba œuvre, oyo zalaka consommer à travers le média, na ba musée, partout quoi. Oyo ezali tu vois un exemple quelque fois. Auto ding batteur de tam-tam. Ezali sur le qui y a combien de millions de vues? Il y a combien de millions de vues chaque jour au Bakenda. Donc voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Donc nayango to continuer na éviter tout cela. Maloba Banza, je suis directeur artistique du groupe Taxems et coordonnateur du réseau Pôle culturel Est. Je viens de Kisangani. Le réseau Pôle culturel Est que je représente ici au forum des culturels à Kinshasa, ici au centre culturel africain, est composé de 5 provinces qui sont les provinces de la Chopo, Nord et Sud Kivu, la province de Haut-Ouélé et la province de l'Ituri. Je suis venu dans le cadre des activités du forum qui va continuer, mais pour le moment je participe au focus qui concerne les droits d'auteur afin que nous puissions trouver des solutions à la crise qui affecte cette société sous l'initiative du ministère de la Culture et des Arts. Nous devons savoir que la SOCODA a un petit problème, un petit souci en RDC, ce qui concerne le bicéphalisme qu'il y a, et nous espérons qu'avec les échanges des concernés et tout ce qui s'est dit, et nous espérons que le ministère pourra nous aider à trouver des solutions afin que les artistes arrivent à bénéficier de leurs droits et afin que cette société puisse aider et revenir dans les entreprises du niveau international pour que nos artistes arrivent à être reconnus et récupérer leurs droits. Voilà. Ouais, bonjour, Ndéni Santé. Bon, normalement, les réunions sur la résolution à droit d'auteur. Bon, si tu dis crise, oui, il y a eu crise. Hein, dans la société de droit d'auteur entre Sokoda, Soneka, bon, Maman Mokonzi, ministre de la Culture, et puis Premier ministre, chef de l'État. Chef de l'État qui est dans le secteur Nabiso. Il y a un moment où Sangisi battait Nyoso Yubakambara structure wana entre autres Soneka, Blaise Boula, Soneka, Nyokalongo. Non, na Sokoda, Blaise Boula na Sokoda, Nyokalongo. Na Soneka n'ezaka liquidation. Bon ba bengi pe bato mususu bazalaka na comité de suivi to meka sangana to banen toko tu peux régler mon petit problème en famille. Il y a droit d'auteur, comme premièrement, il faut affilier dans l'association. Pour monter le droit, il faut d'abord faut que nous affilier dans la société droit d'auteur. So, faut déclarer en haut. L'équipe de la commission de censure. Et bimi ne wanande oye va venir il y a société à droit d'auteur n'engi zara n'engi nango. Voilà, c'est ça. Message de c'est la banalisation. Bon, message à absence à banaliser de les par réputation. Non, na outre bisa OK, ba bengi ba représentant ya ba structure entre Soneka, Sokoda. Place où il ba problème ezali. Bon, l'état pas na idée na poche, arrive ba nini oyo le vers au sala. Ninga oloba ezate na tikelo maloba ipa ya bon
na bakisaka ke oyo l'État sali mpona kosangisa bastructure barepresentant nyonso ya bastructure wana ekende liboso mais mpona ngai souhait na ngai ke toyoka idée ya l'État oyo azoloba parce que biso toza na mwa faille déjà esalami toyoka idée oyo aza nango na poche wana mpo to avancer yango wana mais l'État pasunga biso mpo tozala uni tolongola badivergence wana lelo kozala uni lelo ebimaka bino likambo ya mbongo ya falanga lelo soki mbongo ebimi omona balilioka ekendaka 1 million yango wana toyolinga te l'État atia lisu po soki motu wana ayibi mbongo bakanga ye yango tozotia ke l'État atia lisu na ye kuna na kati po baordonnance oyo nyonso na barete oyo tokenda kozela mbongo ngo l'État moto asinyaka ngo alors malamu l'État azwa yango komsa l'État ntango akozwa kogere po soki artiste akufi nana bimisa mbongo kaka l'État ngo alors l'État sikoyo alobi ke ye azwa yango malamu azwa yango. Bonjour. Non, depuis ezalaki lobby ouverture ministre a lancé ouverture mais lelo eza deuxième jour lelo ezalaki neti bapédoirie nde balobaka motu na motu afungwama aloba oyo aye et puis en tout cas tomeki mpe kose déchaîner oyo tolakisa bato mpenza ke bato bayibaka mbongo bango baoyo basalaka bango baoyo boye yango tosali tolakisi mais na suka comme il y a monopole lokola société eza na monopole mpo tolingi toconstruire ke baartiste base retrouve biso bamama bapapa tokobenga bango tokopte bamosusu mpo tosala tocontinue société koma moko bato baartiste bafutama bien. Non. Jusque là, mandat ya Soneka est en vigueur. Monopole est en vigueur. Parce que lelo biso to boy to sala ke ndenge to vandi ba konzi mboka présidence, primature, justice, ba professeur ya campus, ba artiste to boya ke to sangani bobon to bima et aboutir na rien. Mais biso nga na ba administrateur na ba comité to lobby il faut to surpasser un peu ba divergence na biso ba discussion to zala to yeba pona lobby pona bana parce que mbongo za ebele to ko sangana nde na komba Soneka pona za no clair parce que Soneka ne monopole to ko sangana na komba Soneka to ko tia vice-président moko deuxième vice-président oui ba pe ba o pe ba bundaki kala na Soneka bazali to ko copter ba place ezali bon soki yo ye ntango mosusu baopeso yo zwa no kesi ogeraka mbongo miso na biso etala okoyiba so te mpo signature ezalaka 3 bakotia bo yo geraka mbongo atuka baoyiba so te mais na Soneka nde monopole natonga lisambu bayaka krike matelazalaki na Soneka nazalaki na Songoda na sapili ya kine na makambo bamonanaka te eza par réputation comment nde kozokanga mokili. Bonne question malamu parce que artiste nazalaka bref soko ozalaka na likelemba na te est ce que olia musique il faut ya kosadere baevre na yo parce que tokofuta partie ya répertoire ya baevre na bino ke aza membre soko oza membre te ça sert à rien donc il faut asadere bon CGP akopesa po lelo ya ye po ye nde mokonzi ya secrétariat général ya imiko akoloba mpe mwa. Bonjour journaliste.
Bon, réunion en Gondeng et les cas qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est le speech du président Nangai, Raimiko, parce qu'il n'a pas qu'il observateur Raimiko, comme syndicat de musiciens, et là, vous savez, c'est un gars en principe, le document Oyaye est pour que ça bat mais à ça qui considérable à l'année que Nasuka, Tolo Kanakaka, pour Tokokako, dans la vie à la mission. C'est tout ce qui m'intéresse pour nous, personnellement. Mais sinon, ceux qui accompagnent la position, mais non, ça c'est plus ou moins clair. Mais il faut tout s'engager pour que tout le monde fasse la mission d'une manière régulière et sans problème. Nous avons comme justice, c'est moi ça. On a quand même merci. Merci. De l'autre, la partie sur le remonte, musiciens, par qui est dans mon salaire, il y a 15 $. Pour moi, c'est musicien allié. Et quand il y a tout ça, le président le Bakignon so quand même le Bakignon so l'autre balandaki d'ailleurs ba betaki maboko parce que discours n'est ebetela maki maboko wana ici yango naza très heureux naza très content mais sinon ekozalison ndenge on a té mais néanmoins aux la artiste aux productif mais aux na banzembo té kaka boye ba piso mbongo oyemba balaboni banzembo bango les kandenge voilà mais va déclarer mais kozaka ba marge moko boye ata to basila succès na monde tene ezana marge moko bafuta bango tik liwana bango kama marge moko boye mais o sala succès na bango c'est le besoin de bango mbongo na kopesa bango mbongo na bango et donc ça va bien s'arranger, il y a pas de problème, hein? Il y a pas de problème, merci. Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi o esilaka te babikaki ba délivrance ngo ekozala na salte ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu.